Mbote, mbote na bino nyonso. Mbote na bino nyonso bai bo mesani kolanda ngai. Kati na www.masoloweyasika.com. Mbote na bino nyonso. Lelo na ye tosolola likambo oyo etali resistance. Resistance bandeko na ngai biso nyonso toyebi yango. Po ete lelo yo bisika ozali oyeba ete baza koboma na kati na Kivu, oyeba ete baza koboma na kati na Kasai, oyeba ete bazali koboma na Bakongo, oyeba ete bazali koboma na Equateur, ndeko na ngai ezali grâce ya resistance. Grâce ya resistance wana bandeko na ngai mutu amemeli biso resistance wana ezali Honoré Ngwanda. Papa na biso Honoré Ngwanda ayeli biso resistance. Wana tokoki kobosa na yango te, tokoki konie yango te, tokoki kowanga na yango te, mutu oyo amemeli biso resistance ana libanda na kati na mboka ezali papa na biso Honoré Ngwanda. Ye mutu amemeli biso resistance oyo lelo yo misu na biso efungwami, tadi tosali réveil moko ya munene na libanda ya mboka pe na kati na mboka ezali Honoré Ngwanda. Wana mutu moko akoki kobosa na yango ata mukete. Soki obosani oboyi yango ça veut dire oza mutema mabe. Alors, po ete resistance wana to yamba yango biso ba Congolais esengelaki conscientisation esalama. Conscientisation esalami bato mingi biso to lobby bato ebele ba resistant ebele ba lobby po ete peuple congolais nyonso bisika azali ayeba ete mboka na ye ezali occupé na ba Rwandais. Ba Rwandais bazwi biso mboka. Bandeko na ngai kasi ezali na batu misusu o balobi ete non, resistance oyo ifalaki mutu mususu nde ayela biso yango kasi Honoré Ngwanda te. Mutu mususu ayela biso kombo ya resistance. Ayebisa biso ete batu ba Rwandais baza na kati na Congo kasi Honoré Ngwanda te. Bapesa ba raison oyo bakokaki kopesa baboya pona bango lokola resistance eyaki na monoko ya Honoré Ngwanda bakoki kondima yango te. Bandeko na nga suite ya conscientisation wana toyeti na kati na Kinshasa lelo yo. Papa na biso ne Mwanda Nsemi, moto ya liboso oyo atelemi sur le terrain devant les Rwandais alobi ete amemi message oyo ya resistance ya Honoré Ngwanda na kati na Kinshasa. Amemi yango. Papa na biso alobi ete Kabila azali Rwandais na bandeko na ye nyonso ifo babima na kati na mboka na biso. Mabe ezali wapi? Papa na biso ne Mwanda Nsemi amemi la resistance sur le terrain. Mais eza na batu kaka oyo boyi Honoré Ngwanda, même batu baye pa ya papa na biso ne Mwanda Nsemi balobi non. Il fallait mutu mususu nde amemela biso resistance sur le terrain ya kobenga na ba Rwandais kasi ne Mwanda Nsemi te. Baboyi balobi mutu mususu amemela bango la resistance sur le terrain kasi ne Mwanda Nsemi te. Bandeko na ngai likambo za kokamwisa biso. Et pourtant batu wana baza kobundela bino, baza kofungola bino peuple congolais misu. Bofungola misu na bino. Bofungola misu, mboka eza na maboko ya bapaya. Peuple moko te akoki kondima ete azala dirige na bapaya. O toza komona eza kaka na kati na Congo. Boboyi ne Mwanda Nsemi, boboyi Honoré Ngwanda. Sikoyo bolingi nani? Nani oyo bino bolingi aya ko liberele, aya ko libere mboka na bino? Rassemblement. Bolingi rassemblement.
rassemblement toyebi bango bitumba na bango baza kobunda eza pona alternance baza kobundela alternance oyo ezali ete pouvoir kaka ya pamba Kabila kaka ya pamba alongwa akoma sénateur à vie barwandais bavanda na bango na kati na mboka po bango bazwa ba place bango badirige me barwandais bazala na bango wana. Et pourtant occupation eza koloba boye barwandais nyonso babima na kati na mboka na biso po ete peuple moko te akoki kondima ete azala dirige na bapaya. Alors rassemblement ezoyela biso lobi ete non biso tozolanda nzela moko ya logique oyo babengi démocratie mpona nini Kabila akoma na ye sénateur à vie alongwa ndenge ba président nyonso place démocratie mboka oyo démocratie ezalaka alongwene na kimia nyonso ake pembeni avandi. Et pourtant Kabila aza mopaya aza rwandais mutu wane fo akende azonga na kati na mboka na ye na bandeko na ye ndenge ayaki na bango. Mais eza na bandeko baboyi ko reconnaître occupation wana balobi non biso to reconnaître yango te il falaki ebima na munoko ya mutu mususu kasi honore ngwanda te ne mwanda nsemi te bapesi ba raison oyo bango moko bakokaki kopesa tokoki koloba yango awa te tokoki kokontinue koloba yango te. Bandeko na ngai eza pasi komona peuple oyo ba emonani déjà si le terrain batouane mon anciemi ba makesa ba bimi na ba pancarte ba telimisi yango balobi ete le Congo au Congolais le Rwanda au Rwandais baloba na bino na munoko nini po botelema conscientisation tosali awa na libanda ya mboka tosali yango temps mulai me peuple moko nayebi te soki eloko nini ezolekela biso ba Congolais nayebi te soki tokolibere mboka na sorti nini peuple ya boye nayebi te soki tokolibere na bango mboka na lolenge nini. Eza pasi pe mawa bazotindela biso batu me tozoboya batindi oyo toboyi siko tokondima banani ezomonana nyonso oyo tozosala ezomonana ke bamisusu wana balingi occupation ekende bamisusu balingi occupation evanda eza komona na yango moni babengi toza kobenga rassemblement ba collaborateur bango nde mutu bazosala ete occupation evanda na kati na mabele na biso ya Congo bango nde sikoyo bakomi mire ya koempêcher résistance ebunda esala musala na yango ndenge ba résistance mususu ya mboka mususu esalama. Alors eza na rassemblement ezobimisa batu na bango ya media ba journaliste na bango olobi likambo boye bayeba contrecarrer bino c'est-à-dire ezomona na clair bango nde mutu bazali wana pe ba empêcher vraiment peuple congolais afungola misu amona occupation oyo ezali na kati na mboka na ye eza komona na bandeko na nga oyo peuple ya ndenge nini tolobi mingi tobundi mingi toza kokende wapi mwana se babengi batu babima batu babimi oyo ya ye me batu mususu baza kopromettre batu bokobima bokosala eloko te azokosa bino me au juste pasi yango nanu oyo eza na kati na Congo to po occupation eza na kati na Congo eza kaka ya makesa eza kaka ya batu moko boye c'est-à-dire bino ba peuple mususu bwana bino na pasi te. Soki peuple congolais ozo saboter batu o bazo tindela bino pour la libération ya kati ya mboka na bino boko souffrir
boko souffrir boko kota na pasi moko o un jour boko yoka posa ya kobima na pasi wana me boko tikala ka kobima lisusu te. Tokoloba na munoko nini? Toloba na munoko nini? Toloba boye bofingi. Olobi boye nga kutu liboso ezalaki ke so olobi kaka likambo ya ngwanda o mutu ya ngwanda mutu apareko lelo nakomi kolobela nde mwana ntembi o mutu nde mwana ntembi yo poza makesa o ndoki makambo ebele ya sorte na sorte. Le 21 awa bato situation eleki le 21 mais il faut mona bato bakomeli nga na ndenge ya kotsola. Peuple ya sorti nini? Peuple nini oyo tozali? Au juste tozoluka ko se libérer to pe tozoluka na biso to vanda na biso na pasi mais botika ka kolela lela botika na bino kolela lela botika ba rwandais bavanda na bango botika ba rwandais bavanda na bango botika kolela lela ke ono mboka eza occupé o to na pasi mai boy mais peuple o aza na mai te peuple o aza na socialité peuple o aza na nzala na kati ya mboka na ye peuple o banzela kuti ya tina te peuple o aza ko débrouiller ye moko na pasi na kati na mboka na ye peuple wana atelemaka o abiso komi koluka to kolukela yango kombo mususu te ekomi kaka to benga yango kindoki to pe koluka et pas ya peuple na biso congolais ezali pasi eza lokola bakomi ko empêcher biso to loba bakomi ko empêcher biso to loba quelque chose. Olobi kaka muke bwe bafingi osala bwe bafingi tokoloba lisusu te wana bandeko na nga bazosala nde musala ya diable musala oyo Kabila apesi bango ete babloquer la résistance babundisaka bato pamba te soko moni baza kobundisa yo c'est que ozana eloko moko ya important ya important. Alors ndenge baza kobundisa résistance c'est-à-dire résistance eza nzela oyo ekolibere Congo na ndenge ya bosolo yango moni babimiseli biso batu ya sorte na sorte liboso surtout na Kinshasa kutu bazotala bango te bazotala bango biso kaka bato poto ya libanda ya mboka nini tozotala bango. Alors po ba empêcher biso po ba bete force oyo ya libanda yango nde mutu ezotia na kati kuna mal à l'aise. Yango bandeko na ngai c'était on alingaki na beta pona likambo tali résistance yango wana tozali ko reconnaître ete muta memelaki biso résistance ezali papa na biso Honoré Ngwanda oya koboya yango ndenge na wuti koloba azali ndoki azali motema ya mabe. Alors résistance c'est comme na maboko ya ne mwana semi na kati na Kinshasa kuna tozali obligé ya ko soutenir ye mais zali na bato oyo bazali ko boya bazali ko finga bazali ko qualifier na lolenge nyonso bato baboya vérité toyebi bango baboya vérité balingaka bosolo te pa na bango soki kokosa bango basepeli oyeli bango kombo ya alternance Kabila vanda na ye barwandais bavanda na ye basepeli tadi balingi ekoma kaka lokwa baafricain du sud basalaki tobundi tokoki te. Alors indien yaka chinois yaka na yo somalien yaka mundele yaka to vanda kaka to sangana to dirige kaka bomende bakoma eloko nini bazwa na bango pe eloko te parce que tellement que bundi trop balembi. Alors makanisi komi kaka to tika kaka to kende kana ndenga kimia to kende kana ndenga alternance to kende kana ndenga ba élection et pourtant boza na possibilité ya kobunda nanu to bundi te na Congo nanu to bundi te ba africain d'ici di ba bunda bandeko na ngai ba bunda ba monaka pasi mais biso ba congolais nanu to bundi te nanu to komi na niveau ya bitumba te o bandeko mosusu bazaka na résistance ba bunda malgré to umeli na kati na résistance tango mais nanu to bundi te alors yo nanu bundi te komi olemba olembi okene vana na munguna okene vana na ba rwandais bakonza biso libela bango basepelaka na bambongo bolimbisi bango basepela bambongo na biso yo peuple congolais za kosouffrir bazomema biloko na bino bomengo na bino na facilité nyonso na kati na Rwanda yo peuple congolais ozosala résistance moko te ni na mabele na yo ni na libanda ya mboka mais non boza peuple ya lolenge nini peuple ya sorti nini peuple ya forme nini oyo tozali
ezali pasi. Ezali pasi. Mais toko bunda, toko continue bitumba oyo, toko bunda yango, ti toko longa. Nakolobela mingi bandeko oyo lisusu baye bazali kolobela likambo tali unité. Unité. Eloko nini bandeko na ngai oyo babengi unité. Unité soki boza batu mibale makanisi ezali moko te ekosimba te bandeko na nga. Ekosimbaka te. Unité tangu ozwi mai na essence osangisi ekosimbaka te, esanganaka te. Ozwi mai ya source na mai ya kalamu evanda place moko esanganaka te po eza lolenge moko te. Tokei na mai ya nzili place ebwaka na kati na fleuve bandeko na ngai esangana te. Ozomona couleur ya fleuve, ozomona couleur ya nzili. Lolenge nzambe asala eza nature. Tokoki koboya yango te. Unité eloko mibale soki bovandi ata mwasi na mobali na ndako. Soki bovandi bino mibale makanisi ezali moko te boza koyokana te koswana koto mabe, koto mabe. Esengeli boka wana ezali normal. Na bitumbo toza kobunda na kati na Congo. Ba misusu balobi élection, ba misusu balobi occupation, résistance. Alors, ozomona te kitoko biloko mibale. Bato élection, alternance balobi nini tosangana. Oh, bato ya résistance bango kutu bazo bundela mboka na ndenge ya bazo résister contre ba Rwandais, bango ba ko comprendre ete mboka eza occupé na ba Rwandais. Alors, bato wana o bazo collaborer na occupation ou bien baboyi kobunda mtamula balobi ete biso tokobunda na biso te tika kaka tokende na nzela ba élection bango nde balingi sikoke bato baza kobundela mabele oyo babengi mabele ya bakoko na biso batika nzela wana balanda nzela wana tolembi na biso toya kaka biso tu totravaille ba Rwandais. Ekosimba te. Ekosimba te, c'est impossible unité otozoluka unité. Ekosimba te. Tolobaki yango ezala oza ndoki. Ezala oza nani, oza chrétien, oza musulman, oza na parti politique na yo, nyonso, soko oza tribaliste, forme nyonso yo ozali. To empêcher yo to tika makambo na yo. Yaka, toza na idée moko ya résistance, to benga na bapaya, bakende, mutu na mutu ozongela kindoki na yo, ozongeli ki tribalisme, mais pour le moment, ezalaki ete biso nyonso toza na idée ya kobenga na ba Rwandais bakende. Toki koza na idée mibale te. Mboka eza occupé. Soko boyi ko reconnaître yango po nowe ngwanda mutalobaki yango, mais yebaka ke la réalité ezali ete ba Rwandais bazwa biso mboka libela. Soki to bundi te to landi kaka nzela ba élection, tokokoma lokola ba Africain du Sud, bavanda na bango na mindele, mais situation na bango pe échanger te. Mingi pas ko penser tovanda kaka. Alors, bovandi boza kaka ya kovanda. Yango na utu kolobaka unité tokoki kosala yango na n'importe qui te, tokoki kosangana na mutu oyo aza ya idée moko na yo te. C'est impossible bandeko na nga. Eza lisumu te, eza réalité ndenge nzambe asala na mokili eza bongo. Tokoki kochanger yango te. Neti ya exemple ya biso na Congo, tosala ba tribu ebele. Alors mutu na mutu aza na tribu na ye. Mutu na mutu ndenge tobiki aza na tribu na ye, aza na d'abord afata na makambo na Congo, akotala makambo ya tribu na ye. Alors tozwi muluba, tozwi mungala, tozwi mukongo, tozwi ba ekolo nyonso tu, mutu na mutu alingi abundela, mutu na mutu alingi azala na leader na ye. Alors ba leader wana nyonso, soki ba ko comprendre ete mboka na biso ezali occupé, to botoli ki leadership na bango te, mais ba ye to sangisi makanisi na ndenge occupation, na ndenge ya résistance, to kei to bundi to zui force to libérer mboka. Tant to libérer mboka, okozongela ki leader na yo na province na yo, o na kozongela leader na yo, ozongela leadership na ye. Alors to boyi ko sangana, neti ne mwana semi dikama ne mwana semi batu ba boyi. Balobi non. Siko to kosuka wapi.
tokosuka wapi ekomi likambo ya kotiola ekomi mutu bandika na bimite mutu bandika sali te bandika elobi te bandika beti te mais vraiment peuple nini peuple congolais eza pasi c'est-à-dire peuple congolais atelemi azotala bandike beta po bayebisaki ke nolobi bandike kobeta natelemela kwe moko boye natala nazela bandika yango ebeta mais non boza peuple ya lolenge nini teli mutu mosusu amoneli pasi biloko na ye ya kolamba ake na wenze asombi biloko asali nyonso tu aye nango na mesa na yo yeka kolia po kozava kolia otiki no basani wana otelemi moke bakobengana na ndako wana bakobengana yo il faut koparticiper mutu azoyeba mutu oyo nayamba ye na ndako na ngai napesaka ye biloko toboyi te napesaka ye place ya kolala me ye mpe azongisela ngai c'est ça la vie surtout na ndenge towana occupation awa tokozala te ke mutu moko alobi ne mona nsema alobi bino bozozela ekosalama te tozozela yo sala po tomona ekosalama te no bokopesa biso raison bokomi koluka na baraison na makambo ya mboka na bino moko topesa bino raison makambo ya mboka na yo moko olingi bapesa yo raison na likambo nini échoué totika comportement wana bandeko na ngai soki bongo te nde nauti koloba tokosouffrir ntango tokosentir pasi wana tokoluka libérateur tokoluka bato bateya biso balobela biso ta résistance batangela biso ta kombo ya barwandais ke babotoli biso mboka tokozwaka butu wana te po biso tu tokoleka biso tu tokoleka tozoloba boye lobi toyebi te so tozala et après bokosopanaka bino surtout atosopana biso kaka na nzela toke ofukamela barwandais eza rwanda oyo eza mboka ya mokiye bozowela baélection batalisi bino deya ke Kagame ndenge aza wana ndenge vote na ndenge soki mpe asali ndenge nini soki ayibi bon toloba kaka ke bavote ye ezolakisa deja ke Congo deja eza deja ya kokwea elakisa ke élection na Congo ekozala nango te ezolakisa ke no lokola Kagame aza wana eloko na Congo ekochange te alors batika kobinisa bino de gauche à droite bapesa no espoir moko ya le 31 décembre espoir moko ya baélection soki eza te eloko moko ekosalama ezali te solution eza kaka moko tolibere mboka na biso tobotola yango na maboko ya barwandais wana nde mutu na mutu akotala makambo oyo akomona asala na kati na Congo vraiment bandeko na ngai namoni nalobi mingi matondo mingi na ndenge bosili kolanda ngai vraiment merci na bino nyonso ba oyo bo aimé merci na bino nyonso ba oyo bolandi ngai vraiment nasepeli mingi namoni tokokutana mbala ya sima na émission oyo ekoya lisusu soki nzambe akopermettre vraiment tokutana matondo mingi mbote na kopesa na Mombele Black merci na bino nyonso botika na malamu au revoir.